Mesdames et messieurs, voilà les lotoyés pour assister à culte en mémoire. Il y a Mwanamboka Bengi Rossi Chimanga ou Atika Kibiso. Mwanamboka Daniel Safou. D'abord impression d'abord la journée à l'élu aux Ali Boni. Les peuples gagnent toujours. 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 Moi je crois que c'est un message. Mukola lelo message on est comme makasi. Toye sika makila nezali. Awa toye kozwa pouvoir, toye kozwa puissance et sika makila nezali. Vous comprenez? Yoka bane ba oganga les peuples gagnent toujours. Mukola lelo za mukola pasi. Pasi na biso ko moko mesengo. Pambate mukola lelo boti héros. To komi na héros na biso. To komi na repère na biso. On peut l'invoquer en tout moment. Il est avec nous. Il sera toujours avec nous. Donc plus bozobo mabatu, plus bitumbangozo komarara pour la binondongo. Donc on est là, nous sommes devenus aujourd'hui forts, puissants, parce que repère ezali, nzele ezali, ezala bato ba komi bonza po na mboka. Lobi ezalaki likambu ya pasi. Kongola lobi aza Kongola lelo te. Kongola lelo aza Rossi. Kongola lelo aza Rossi. Kongola lobi aki matamor. Mais les Congolais d'aujourd'hui, ce n'est pas un Congolais matamor. Plus bazo kufa tozo bima. Lobi to bima lisusu. Tomi bondi. Tozo en première ligne. Boma na yo. Boma na yo. Mais makila batozo boma. Eko landa na bana na yo. Na bakoko na yo. Oko suka mabe. Makila batozo boma. Lelo, est-ce que Togo le mort yango qui prémédité, qui préparé, ciblé? Ce sont des assassins. Ce sont des assassins parce que pourquoi on a bien un assassin, il y a un boteba bomaye qui peut kangaye. N'oublie pas, Rossi a fait 20 jours dans des miap. Vous comprenez? Rossi a été arrêté plus d'une fois. Le col Daniel Safou. Ozola nangai. Les qui prémédités, ce sont des assassins. Babomiye, batondite, bapesieux le kumu. A commis moto le kumu. Le kumu kitoko. Nayoki moto zaki na simana ngabi. Ngape babomala baonga le col Rossi. Na tel lien nabi oh. Makambo est comme Makambo Passi. Donc ça veut dire que notre génération, enfin, tous les héros, Toyora Masolo Lumumba, Toyora Masolo Kimbangu, Toyora rappelle Laurent Désiré Kabila, pour la paix à vérifier, pendant la mona rebelle à héroter. Vous comprenez? Mais oh, Benaza rebelle, non, héros à danger. Il sort, c'est la montée de la résistance. Enfin, nous avons l'école de la résistance dans ce pays. Eh, Botamisiko. Et par rapport à l'Iwa, on y a des jeunes aussi à l'abri à combat, tout à katia lutte. Les jeunes, faut pas que matango eza bango. Parce que moto a koufi azale lenge. Eze sengwa munene pambate na kobeta sete génération na biso tozu héros bango ezalaka Lumumba za pe ya biso mais bango bamonaka Lumumba. Ozo comprendre? Bango bamonaka Kimbangu mais biso tomoni Rossi. C'est une référence, c'est un repère. Et je profite de lancer un appel à tous les étudiants. À tous les étudiants, va s'impliquer. Va s'impliquer dans l'Ikambo. C'est un mot d'ordre. Bisonde bar leader à jeune du temps présent. Eza sou bangote. Balandine zela soupou, balandine zela lukuta. Hein? Ba perdre leadership. C'est nous aujourd'hui. Les leadership. Na ebisi moi na Rossi. Na ebisi na kangamine photo. Na ebisi na litoi. Nous allons diriger ce pays avec toi demain. Et Lelo Azado a outil Bimsa indiscrétion moi lobby jeune baza ciblé plus de 40 jeunes il y a mouvement citoyen baza 400 ouais baza ciblé aujourd'hui. Comment est-ce que Oroki réagir par rapport à Makambo wana babangate régime Kabila zana bibundele misatu na lobakango les mensonges, la corruption, les intimidations. Nous avons la troisième phase. Ce sont des intimidations. Biso bakuku nyongo bakangagati. Mais Tobi Marande, il peut plater les marades. Babangate, et ça intimidation. On ne peut pas intimider un peuple. To continue la phase Nabiso, phase finale, la réappropriation de la nation. Les peuples gagnent toujours. Cette phase, c'est la dernière phase. Il y a des Congolais. La réappropriation de la nation. Ce qui n'a même pas le côté à Lingala. Baimboka, balingi bazwa mboka na bango yo robeta bango masasi na koyebi solo romoko Hitler azalaka moto ya mabe mais en Allemagne soko kimi l'église
bakoboma o lisusu te bakobeta o lisasi te bakosala eloko te sikoyo oyebisanga régime oyo eleki Hitler mpo bango bakoboma ntina kati église Hitler allait revoir l'histoire n'est-ce pas allemande moment wana soki okimi na église basoda Hitler bakoboma yo te ekimele ezalaki ecclesia bongo lelo bino bokomi koboma bato na ecclesia boleki Hitler motuna na kotuna baleki Hitler non yokana beta sete na likambo moko na lobela bino secret l'église les a piégés soko une église awa ezana o babengaka les reliques symbolisent les esprits puissants église a piégé bango a bendi bango vers le sanctuaire bango pe na bulu yeke mayele mukie balandi. Ils ont porté atteinte aux esprits, aux grands esprits, aux esprits supérieurs. Bango ne bazaka l'église. Si on continue l'église, miso bayebi secrété. Kaka mupati yango, amubwaka la kimogène, boyebi makambute. On a koloba likambo ya butu. La dimension culte. Ici, je m'adresse à Bitakwira. À Keba, nous maîtrisons les grégores. Baza bango morote bayebi dimension mystique. Nous sommes dans les grégores et nous maîtrisons les grégores. Je m'adresse à Bitakwira, à Kokoniangi. Nous aussi, nous maîtrisons les grégores. Bablago bazosala. Église a piégé bangote, maële moukie. Amemi bango et siko relique ezali. C'est quoi j'entends par relique les esprits supérieurs? Bango baye sikala basali makamamabe. Yobi etumbu na bango ezali wapi? E kosala manango ndeko nanga. Kolana makelele te. Ngana ebaka mutu moko gangaka kisangani ne tombera pas, kisangani koyaka. Na ebaka mutu moko lelo azoloba Kabila totondi yote. C'est le dernier ministre ya Mobutu. Alors bien on a 20h, Mobutu ne tombera pas. Natongo Mobutu akwei. Kaka yewana lelo azoganga Kabila totondi yote. Je vous assure, sur le plan mystique et spirituel, tout de suite au gagner bango. Maintenant il faut passer, n'est-ce pas, de la dynamique ésotérique na mo isikoyo. Na butu tout de suite au gagner bango. Tango bilenge bako kufa, c'est mystique. Boyebi ke kuna bako boma, mais moto bangité. Le 31 to bimaka, babomi. Le 21 babomi. Le 25 c'est que là il to bangati. Ah bakoboma, mais to bimi. Oyo koya li susu ezoya. Voilà la molimo a Rossi bako kokate. Ozola nangai. Alors je lance un mot d'ordre à tous les jeunes, à la jeunesse congolaise, notamment aux étudiants, de s'impliquer dans les Kamboya Rossi, pour la Robangi Sambonguna, pour l'Obia Bomalisusu Basousoute, pour la Rotalisae, tant qu'on y a ce Robandara Bomaka, Bilenge va côté les Melayo. Nous sommes majoritaires. Yangoala. Alors, Lelo, tomoni une frange aussi à bas jeunes, au balati ba beurre rouge na kati anzela, au balobi bango pe ba kobanda royaka na kati ya église. Impressionnant yo kozala nini, o ba jeune o moso sezali ya PPRDP bongo. Na yebiso lo moko pona kotalisa bango ke bango baza suna leadership te. Toloba ki yango, soki bilenge na solo baza bilenge, babi masuna ba beurre rouge. Baya suna ba ecclesia. Tosi to pesa ki mot d'ordre. Au monier lenga beret rouge. Sakala nae. Sakala nae. Wala lingala ba mikolo. Sakala nae. Po tozobo ya mambo ya CPI. Oh ye mutatina ki na génocide. Non. Tolobika ka sakala nae. Donc avec ces mots d'ordre, je suis convaincu qu'aujourd'hui eux-mêmes se disent bako bimasuna ba beret rouge laté. Ba sala ngoli souté. Ozola nangai. Et puis, la cathédrale. Mais c'est dans notre avantage. C'est une tâche d'huile sur le plan international. Et ici la mobilité, pouvoir et ça pouvoir à Yankee. Évidemment, les vrais Yankees sont les Américains. Au bazar Yankee irrationnel, de gangsters, Barabas, vous comprenez? C'est un pouvoir défaillant. C'est un pouvoir où ils ont respiré de dernier souffle. Yangona okama bilenge mususu bakoti ka semaine passée wa continuer na PPRD oh ndeko nanga yo baninga basomi bandaku baninga basomi bamituka yo kotina na suka ça va. Alors eloko suka ya koyeba mwana mboka Daniel Safu eloko nini au retenir aujourd'hui na combat ya Rossi au lelo bato nyonso ba jeune nyonso ba rotala yo ba retenir yango na o ya Rossi slogan et tout nyonso retenir na o retenir pas Rossi za Rossi et Moko Liwana ya mibonzi. Et l'on va retenir aussi Moko Azalaki moto abwanya moto mayele. Azalaki kimbangu.
Il dit le peuple gagne toujours. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Apparemment, c'est comme si le régime de Kabila qui gagne. Yo qui Chibala, batu babundi na primature, soka makambo. Atane leko Mobutu abande ko Nyonga biso. Soni Chibala nzenze. Wako wela IDPS. Bana naye babundi na primature. Une institution de l'État. Ça veut dire que l'État n'existe plus. La dimension existentielle de l'État est bafouée, est foulée aux pieds. Chibala nzenze, bana naye na directeur na cabinet, bandongwani na primature. Ah, Nzambe, ah, on se battra. Ezala elonga Sami Badibanga. Ezala elonga Chibala. Bilongi wana tokolongola. Moni ba statue batia na primature. Tokolongola bilongi wana. Ozona ngai. Tokolongola ngo tokochaka ya Rosine mutaya bisingai. Ozona yo moto ko sala soni. Vous touchez, n'est-ce pas? Hein? Na immoralité na kati ya primature, symbole ya pouvoir. Olaningai, pour na baki bato bazana ba na pouvoir te. Moni esika ba talisite, ba fandi kuna pona soupe. Ba fandi libiso population te. Soupe ndakala, mikolo ba omo mela soupe njombo. Njombo zo uta bujala. Ozolanda, ba fandi li soupe eza soni. Eza soni. Ozolanda. Donc le pouvoir n'y est plus. D'accord. Merci mon amboka Daniel Safou. Dernier mot Rokyo Loba Batonos Hollanda. Yo à travers. Dernier mot Toro Loba ezaka Rossier Moko. Tolongola ko banga. N'ayons plus peur. Moto abomaka aza moto babanga kate. Moto abomaka aza faible. Celui qui tue est faible. Ozolanda ngai. Bokobanga moto aza faible to banga te liwa Rossi esiko tobimaki kama tokoma zomi na bakama ebele to bime bele pona kopesa molimo na lokumu pona kopesa pe lokumu na bilenge ya mboka na biso utokala baloba te bilenge ya mboka na biso baza bilenge ya pamba bilenge ya chanana tala lelo tozue elenge lokumu elenge elombe mosantu na biso akufi na paroisse tokosenga papa commissaire biso eta mosanto akomi ndakisa pona biso na bitumba ye kala Kabila to bandaki ko sakana na bandaki ko sakana na biso tozaki na bandakisa te to komi na bandakisa tozana ndakisa Tshisekedi to komi bona ndakisa pe ya Rossi to komi na bandakisa kili esili eloko ezangaki biso bilenge yango wana lokola tozwi elenge ya ndakisa ya mwinda oto talisi biso nzela ah bato mikona bango combien kotanga. D'accord, merci. Donc, et il a dit, ce jeune homme-là, les gens tombent dans des marches. Le 31 décembre, combien sont tombés? Le 21 janvier, combien sont tombés? Le 25 février, à Kinshasa, Rossi Tshimanga. Un activiste, un garçon que j'ai connu. Et nous disons simplement que son sang ne peut pas couler comme ça. Son sang crie vengeance et nous, notre devoir, et le devoir de ses amis des mouvements citoyens, c'est simplement d'honorer son combat, de continuer son combat, de lutter pour la libération du Congo. Que ses enfants, que sa femme, que sa famille retrouvent un Congo meilleur, le Congo qu'il a voulu. Il a dit, et je conclue par là, le peuple gagne toujours. À la terre, une chose qui va combattre avec la terre. So, no, since this started since 2016, and then, you know, people who want to the family, they are also threatened by the police. What time o'clock this incident take place yesterday? What time? Bon, hier, il y a un événement qui s'est passé. Hier, il y a juste eu un point de presse. Non, ici, quand est-ce que vous l'avez dessiné? Quand est-ce que vous l'avez dessiné cette carte? Non, on l'a trouvé aujourd'hui. Oui, bon, oui. Le jour où il a été, quel est le jour où il a été abattu et le 25? Et puis c'était quelle heure? La matinée, parce que nous on a eu l'information, le soir, avant 11h, parce qu'il y avait une coupure d'internet. Et puis le chaîne local ne diffuse pas ce genre de manifestation. Donc c'est juste le soir quand il y a eu rétablissement sur internet, on a vu la photo et l'information. C'est là qu'on a su
So it happened on the 25th February, and probably in the morning, because no, that day the internet was off, and it was only in the evening when the internet was on. Then they discovered the news on the social network. Okay. On 25th. 25th. And what's the activities today in this church? Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ici? Recueillement seulement en mémoire de notre So, yeah, so it is a kind of church service. Je te donne l'argent. Il y a Vision Plus Télévision, Tokutani prochainement.